On est fatigué de voir le Congolais mourir. Nora du Justin moi ça sika. Naye lisusu abi méchant to lobela. Bana partout bana Kinshasa bana Congo. Bo comprendre que système n'est na lati. Babi makila ezo sopana kata Kinshasa na opeta batu mbote te parce que na kanda makasi. Oh nyonso tout bambali banga ba ya pepe kibala ba G-Black, je suis désolé. Ba ya luzo kindimba na obwaka batu te. Donc lelo na kanda makasi parce que vraiment trop c'est trop. Trop c'est trop. Na ko luka bande ko na mibali bana ingeta ba combattant, ba jeune combattant to lobelo makambo parce que to lembi bibembeleki na beni. Yango na ko manono muke pembeni na bango to solola boyoka nanu. To partager na vraiment là on to ko resouté. Mbote bande ko mibali. Bonjour mon frère. Mbote vraiment en tout cas na vraiment na monio vraiment na mona micro déjà za rouge. Yimo ko peso tie na rouge vraiment zo la saka makila oya batu na biso ezo tanga na kata mboka na biso Congo RDC. Merci. Bonjour mon frère. Bonjour Yemoko Maman Nora Digital. Malobi changé ici c'est la France. Donc tu vois na kati tozo sur la makambo ya Beni. Bo comprendre ka da na sinda ne tolati pour méchant. Mbote mama pe mbote na bana Congo. Ok, voilà, Mbadoko Mibali, nous avons matanga, moi une minute de silence, pour un bimbe oezo le canabène. Merci à ma téléspectateur, il y a tout, il y a www.congofrance.com, Nora du Justin moi ça sika. Nene na zaboye, méchant makasi, trop c'est trop. Bande ko na mibali bo se présenter nan parce que bato yo baye bibino musupe baye bibino te baye babino parce que ndembo wana méchant makasi photo lobela makama mboka bo banga est-ce que boko banga kotanga ba kombo na bino be boko tanga ba kombo. Merci Maman Nora Digital na vraiment la question ndenge posée. Kobanga eza sous kobanga te parce que déjà tout ça déjà na image. Pour image d'attend bazomo na déjà boyé. Pour Mundela yebe déjà que image eza makomami erotikala. Donc ba yebi ke bana o déjà ba telemi ba yebi identité ya muto déjà ndanga za déjà boy. Donc ko présenter ça kutu makambo se présenter te po présentation eza déjà peuple congolais. Biso to za bana Congo. Donc ceux qui maman déjà yo telemi ozo poser biso ba question, c'est que eza déjà poto lo bela makambo ezo le kanaka tsamboka na biso. Biso to bana bilaka o papa yemoko lo ba ke ngofumuki mbango ke non, bana na ye ba robima pe ba ko telema ba ko loba. Et si quand nous surtout barozala pe mokili mobimba oya ko tchaté mba ko mona po tout ça déjà place en total mi maman. Vous comprenez? Vraiment bandeko lelo za message au pesa isusu boyebi signification ya rouge. Matango tozana ngo na jeo basali biso na ebité ce tozo se comprendre te. Peuple congolais bozana poso ko pasi ya mutu moko to ya pasi ya bato ebele. Pour mutu moko na moni ke sala ki sentiment donc bato tout ba se prépara ki donc sali une semaine mobimba na télé. Mais oya bato ebele bazo kufa bazo kata le rôle la ninge ba mama bino ninge bo lambaka na ozo osimi ma poulo zo kata ozo donc yo ya yo za na kata palo zo lia soso bazo kata le mama. Bazo sala ba mama mabe bazo sala bana mabe mais bazo lobelango loko moko te ezalata député moko ta lobelango ezalata gouverneur moko ta lobelango bongo bisiko biso vraiment message ni biso to ko Japon na mboka na biso bango ba yeba te ke biso to tika mboka wana te to kimande pona passe na bango mais passe wana o bazo sala mais izo yela biso suswa susuti tout eza sur makambo te to ya ozela susuti Congo eza makambo ya constitution te Congo eza makambo te o basela on article yo article 70 o article 60 o article nini tout ça na besoin makambo article te tout ça na besoin mboka wana fo botika nanu po Kinshasa eza kaka te ke kokena kana kina Kinshasa eza de bamboka na ba Beni ba Kivu ba Bukavu nyonso tu wana ba Goma. Merci maman ndongo zo baksa yango wana ndeza Kinshasa mwana kini okenda Kinshasa fo kena nde bamboka na po mboka na mte sala passe
oyo qui na kati qui ça me la pasité mais maman vraiment natiki oh pour makamuze belé vraiment. OK, merci. Voilà ndeko mobali yo pour banga ko se présenter té. Non, nga comme na ko banga té déjà parce que voilà, ngai nazali Francisco plus que bolingo les jeunes combattants. Nazo pesa na da ba mina nga vraiment ya Facebook auto solana bino pona makamba Congo. En tout cas na pesa bino vraiment mbote ingeta kaka tozali kaka a pona mboka na biso Congo RDC. Donc lo ali bosona ozo présenter ngai parce que naza déjà congolais et tant que nazo lo betan que congolais. Donc naza na mawana oya bandeko na biso o bazo papa da macheti. Donc ezo salanga passe Congo makledo tanga makila ezo tanga na Kinshasa. Tolembi bana Congo botelema peuple congolais fuma bola mukanga nora du juta na tie mutu na makambango tolobaka mingi te na siliki parce que bato bato kufa na mbo na bambini kuna mais gouvernement bozo sala eloko moko te. Franchement tolembi bo comprendre so na pe chroniquer so pe na combattre bo comprendre quand bo comprendre siko nde za bo bino sikoyo Francisco plus que bolingo na makambo oyo zo leka na mboka to ki gouvernement zo lobelo côté bino bozo loba nini bino ba combattant déjà ngai na zo loba déjà na peuple congolais moni makambo zo leka na Congo kaka ndenge bino surtout bana kisasa ofema bazana kata kisasa baloba ki vema ke yebela donc makambo ça vraiment na Congo il faut to yebela ngo bato bazana na mboka na biso déjà c'est des Rwandais bato bazo boma biso nde bazo kata biso vraiment donc na force bazo kata la biso vraiment na ebite biso ba Congolais jamais to kozala ba espoir bon parce que biso ba Congolais to linga makila mutu etangate siko bato bazo la biso na za ba Rwandais o bazo utala ba mboka na bango bazo kotsa bana Congo bazola sabamo bazola sabamo nationalité congolaise pour ba kosa biso ke ba congolais nzoke ça ba rwandais o bazokota bazosala musala bongo bazokata bandiko biso na ba macheti donc le peuple congolais faut même makambo zolika na Congo eza biso ba congolais te bato sala ngo zande ba rwandais bato bazokota na mboka na biso bango bato bazosala makambo bongo donc on a sosinga ka peuple congolais vraiment botelema biso no sou vraiment bozali botelema ba rwandais faut balonga na mboka na biso. Merci peuple congolais bi yebela voilà ce que yo olobi nini kasi na makambo oyo ndenge zoleka na mboka wana Congo Kinshasa ndenge zozika ndenge lelo Congo Kinshasa est comme le pays le plus dangereux au monde je crois à numéro 1 ou 2 olobi nini maman omoni RDC ming bat babosa na rake non muto azana kati wana o telemi wana o venanga o ya odon lo ba ke il bater o batia muto moko kanambe kana chien ozo comprendre aza muto moko azanga mawa aza militaire donc ne azana afivate na Kinshasa ndenge bana mai bazana no avivi na Kinshasa vandi ba yemo quelque chose à ça musala kisoda yé déjà bazoye déjà donc aza muto moko yebi kutu vite ozo comprendre batia kotia plus batia kotia mbongo yo kokuta nango siko yo boulé yo siko nanu oye omono no batebele te siko ba autre chose qu'on a place batebele yo siko mukonzi na bango osani donc et yango tozo sabino hein tozo sabino bino ba gouverneur tout monde qui bango baloba ki ke non une semaine to rejoa et bembe ko uta mboka moko boye et ye uti na Côte d'Ivoire et to recevoir en haut to salisa ngo to tambuso na quartier mobimba ki sasa bana nyoso balela merci wona za matanga mais o pe bazo kufa bébé mère oyebi pasi nde bobota kabana oyebi nde bobota kabana mona mukeba kata kingo na lichette a mérité le roni hein muto ya kufa ketikela ke le roni mvoa tu tala makambo ya su makambo lo besusu mingi te a tozana kata ici c'est France Nora Digital mutasi masolo ozo mwana bilaka mutazolo bana bino bana kin balal sabino teo na mamatanga ona ba soi disant ya banani oso banani bola la pongite biso pe koto to ngana uti boulot hein na uti boulot maboko na ngeza ya robeba mais fona lobelaka po wana zamboka na ngapo na tika mboka na te pona na ya koto na souffraka souffrona zonga suna souffrance ba lobi ke bino bozo sambuye koto yo que moi bo lebo réfléchir comme des grands garçons
boluka moyen boyaki koluka mbongo en dehors ya pays bon bokende ko vivre na Kinshasa, mais là vous rêvez bosa ba n'importe quoi moi bokita Congo ezate bato ba profiter ko kende mo ba Congo ko za na Congo kuna ba consumer venir na bango bino skolobi na bino eza mobulu siko bino bolobi ni pona place wana. Bon nga déjà nazoloba déjà nano pa bato oyo bazoloba ke biso tosala mbouye pona makambo wana nde tozobunda mboka ndenge bango babenga parce que bamiso babenga biso ba aventurier bazangi makambo kosala na poto ba combattant. Voilà, mais étant que ngai na vraiment naza vraiment jeune vraiment jeune vraiment les jeunes combattants Francisco plus que bolingo nakenda musala na mokaka 5h na muki 5h na kepe musala na zungu na ndako ba 20h. Donc déjà naza déjà na eloko na sala ka déjà il y a pas wana susu na même temps nazo boule parce que nazala pe na kisasa wana to botama na kisasa ba mitolo na biso bakunda na kata kisasa wana nazo mona sikoyo ndenge mondele alingaka mabele na ye ndenge mondele alingaka peuple na ye sikonga nazo mona na mboka na ngai mabele na ngai déjà bapesa ngo valeur te peuple na ngai bazo kata bango na façon moko kuta ta kutu na nyamango na batoire po ma nyama kutu senga fa fubo zo fubo kata eboye menga siko mutu onzamba sala bazo kata na mbulu. Donc bato basolo bongo basa bato moko fo bayebela basa bato moko bakokufa lokola bantaba moni maladi moko yaka na kisasa to benga kimpupa yaka pa basoso yeba na te moka soso moko fema la mokeke na tongo bimine aketambola na ye boso kana soso ngo akufi na ye papa yo oza combattant oza combattant maman oyebi ke bino baba combattant na batalibana babino baba combattant hier oben mutaliban na lobake biso to ba combattant bonga ebite na mo ya kon wana ebima na ki kon ngolais congolais ne combattant ayebi yango te ye mutu wana bilo bato bosala baje na mboka bilo bokasaka ti bozolia au gouverneur de la ville okasi ozolia otie mwana kote moko soki na États-Unis biso koto na kati ya France yo kasi yo ndenge biso tozo décider bo yo soko longwe mwana kolia adi bana baba olia pe mbongo wana te donc ndenge bango bazoloba ke bino bo se distraire ici na libanda mboka ke bokolia eloko te tango bokolinga bozonga mboka boko avenir mne za mobulu mais bana na bango bakozala bi parce que bango bazolona pona bana bolaki bana bape baodamela wana te de bala ba osala wana ba okosana de bana baolia te ozana signe ya rouge pasi nano za na biso nano pasi eza biso totika yango nanu te peuple congolais réveille-toi. Réveille-toi, tu en 2016, tu as 17, Kalaming te toujours ba vingtaine. Kalaming te ba vingtaine zoya. Donc réveillez-vous, réveillez-vous. Yo mutoza na kati palais, olingaka tengama, tala Congo ndenge zo tengama. Et tengama na ngo déjà Congo déjà tengama bazo tengimsango susu bien bien. Donc tout linga to zo position. Zo position tout molelongo. Peuple congolais vraiment ya Congo réveillez bana tout ya Kinshasa, kini mobimba. Donc on a dit Kinshasa momo donc kini mobimba pour naza besoin autant até pour bino surtout boza ba kinois to tika Congo te Congo za mabele na biso to zonga mabele wana po za mabele ata to lelo te ngai bana nga ba tika la ka pe ko bundela ka pe ka Congo po bana o ba ko ya balia to na besoin te muto ko za présent alia to na besoin ba ko tika la na fitir balia vous comprenez. Merci maman, ici c'est Frairie. Merci maman Nora Digital. Merci na résistant surtout bazana ba cointar net tout stock vena ngai donc yo za déjà résistant à kacha coin automatique na coin na tio vraiment na kacha coin G Black na coin batu misuzu otanga te po so yo tangi e komeli biso polémique mais toto ou tout hein. Merci vraiment, merci Nora Digital mais on est sur batika ba mamune papune mbote. On est sur Batika Baba Congolais, merci Nora Digital, merci Mamoune na Papouné. Mais où moi que Makaba tanga papa m'a me sous Makambo. Pendant une semaine, you tombe banoro le non papa. Pour one is a day. Pour baniro ne se fait ba na day. Congo is a day, Congo mobiza day. Ba chakate to chakate matanga papa wemba. To sansa matanga papa wemba, to sansa pena bandeko pe bazo kata. Mais bato bazo kufa. Baleki kutunde matanga ne papa wemba parce que bébé aleki papa wemba. Pour papa wemba déjà salé de la vie. OK, merci beaucoup. Merci. Voilà ce que Francisco Bolingo na matanga parce que ma matanga papa wemba. To tia on peut na kati. Ndenge nini bon na ebité
Tsoda liloba koloba nde matanga papa mbeleki. Ndenge salami na matanga papa wemba na mama bibembo. Bon, nga déjà pona makambo yi. O bino bengaka tata, minga na bengaka tata te. Parce que ceux qui vraiment tata mais atiki eloko munene vraiment na kati mboka na biso Congo RDC pour présenter parce que pona nga déjà eza na ngote à part batuna ye ya fa za kine na ngote voilà justement azalaki na ngote forme bilamba bola taka propre nga bilamba nga na lati yango yo bilamba nga na bude papa wemba mundele akosaki mutu mwino na bilamba. OK ni papa wemba yako kosa na bilamba mais oui ba dilisa biso na matanga na ye déjà nga ibota ndé na lati nga ndé na lati bona zo la ça vraiment que futur soda ya mboka na biso Congo RDC donc ça biso ba jeune yango na so ba congolais ne sto bozo landa ngai bana mboka vraiment Congo RDC il y a Odette Pinks na Bordeaux Claudel Mouche na ole la kaka ba bibna tusema ingeta kaka chambre château lobela ba tolobela makambo yo faut tolobela ngo moment musique te to beta masola ndule te to beta masola théâtre te to beta masola bibembe ozo kufana na mboka Congo masola nde ya bibembe matanga oyo ezoleka na Kinshasa il faut tolobela yango faut tolamuka balobi soyons solidaires congolais et fiers que tu